Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Wana la moto te yawe Zambako sakate yawe Azali moto te yawe Zambako sakate yawe Wana la moto te yawe Zambako sakate yawe Yonde moto mboli ya mabuta yawe Zamba motema Abraham Bomba nzamba wapaya bazaki nesikate Bien aimé Priya na ngai na tango ezali okabwana loti nyoso Pour nzambe mo atambisa yo otambula na lot obimi tourna lot yo makambo esimbite na vie na yo siko na lingi otambula na l'Éternel Dieu des armées ye mo katambisa yo na mobembo osala ya vie na mokili ya bato nzambe ye mo katambisa yo lot okozwa toujours déception lot ba ressoni so toujours pas basali na ye lot okozwa toujours na ba complication mais soko kabwana lot nzambe soko atambisi yo au tamboula ngola va Deutéronome chapitre 32 verset 12 nzambe yemo kwa tambuse ki peuple na ye bongo ezaki na nzambe papa ya teliboso ya Israël atambula ki nzambe aliaki momayelanga pe amena ki miliki nzambe meta ki notaire ya pays Deutéronome chapitre 32 verset 12 bien aimé dans le Seigneur aux tambula mutuni sambela langelongo tuzo succès awa fongola maboko nesiko zali papa mama. Donc moi c'est bien mobile vie basala na moma sécurité ceux qui au considérer makambo oyo puis ya ozo ça les impact na kata vie na yo tant on y so bato bakotalaka image oyo ne koza toujours actualiser zamba ndo sala toujours mise à jour puis ya oyo ata santa et ozana be fait nango sambele longo na ngai loba kolo Yesu Kristo na Nazareth na zongi epai na yo na tambola kina balot ya famille nanga ya quartier nanga ya libota nanga mais lelo na sengi yondo tambwisanga loti nyonso oya bombanga emoniselo pona mona te esika oyo bongisa pona nga lelo akweya pe atika vinanga na kombo na Yesu Christ de Nazareth tika na sambela sko pour notre Père au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le bas on a tin la théise la oui amen et kangola et bikisa instruit et corriger et fortifier na kombo na Yesu Kristo Nazareth ndeko tambola ya soki mukanate parce que tambola ki na loti moi ba mona ezaki te parce que zaki voilé kolo salangolo témoigner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Zambia makoki nyos tika le bano yo mapole na bomo na biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth ndeto sambe pe to lobi amen. Zambalo la pambo la biso, zambalo la kalsebino. Na si ma caméra tuzaki na ndeko na biso Cyrine Arsène, zambalo la pambo la yo, bien aimé dans le Seigneur, zambalo la pambo lo ndeko na ngai. Merci na bande ko na biso ya Kilongo TV, bande ko na biso ya Elkapo TV, oza ba chaîne na biso tutraba nango. Nzambalo la akanisa bino, nzambalo la apambo la bino to kote na numéro ya sima. Benga na numéro oza affiché na bande d'écran na yo. Orozwanga emoko le missionnaire Kosi les jeunes lions to kote ni pona numéro ya mbalasima. Nzambalo la pambo la biso. Bye. Na likambo itali ba combo signification ba combo tozala mozana ba signification munene après ma bimi na ndako ya tata oyo ba bengi na combo ya terrasse Lexi retard tant mozamba zo benga Abraham mananda kwa tata na ye ezeki déjà na âge ya 75 ans
tala kombo ya tata na Abraham et même influence la vie à Abraham. Abraham avant na ndako ya babenga kombo retard et Abraham a eu retard na âge de 75 ans. Kotala selon Bible selon test autotangi Abraham azaki na possibilité ko zapper pa na ye. Parce que azaki na ba pate, azaki na ba serviteur. Mais à cause ya comprendre na ndako ya terrasse na ba kiza parenthèse la fungoli ofpanda na ndako nini, ofpanda na famille nini, ofpanda na libota nini, kombo nini oyo osala na ngo associé. Bible lobi Abraham na âge de 75 ans nzamba ebisi ya bima. Na ndako ya terrasse oyo la kisi retard. Na kata ko bima oyo Abraham asaki be rêve mibale auto découvrir on a kata mateya. Bien aimé dans le Seigneur, le quoi raconte une signification ba combo tika na fungola kaka ba combo. Nazo exemple na ngai moko ya kosi. De nature naza un peu doux, calme. Mais combo oyo bande ko memelanga influence parce que kosi la kisi lion. Ya kozala trop agressive. Ya kozala trop agressive plutôt. Pourquoi? Parce que influence a combo bande ko landanga. Un jour tu as ma cambo tel ba combo parce que combo ça na programme obimba parce que ngana kanga parenthèse so kala mingi so na zone ba ke obima na nani na ba eremi bale o Abraham asalaka par rapport à Genèse chapitre 12 verset 1er kino na 4e verset mais tangati na se combo nini ba pesa yo pe combo nini ba signoma yo pe combo nini ba benga kayo parce que na kati ba combo tant on va permettre à tout ça va service va prière va délivrance ba combo auto zoka ba makambe belé na kati ya makamba ba combo au moins moto abote mi n'importe comment makambe zaki passe na kati ndako ba pesi combo ya nzomambo ndako ya makambo nzomambo mbamso za nzomambo zolanda ngai combo ne ko influencer pe vina yo obota mana ndako ya makambo pe vina zolanda ka ba makambo. Il y a des noms où on doit passer dans ma circonstance, mon songolo pakala. Parce que papa a une difficulté, n'abinde comment on a eu divangamene oyoboluka ki bozui. Donc comment on laisse oyoboluka ki bozui parce que papa a une difficulté ko botaka bana yabasi. Bakene po moment ba sali sareto ba boti kombo maman le bo pesi kombo oyoboluka ki bozui. Divangamene oyoboluka ki bozui. Na tangi na nga ba kombo Abraham a ote pa ya terrasse oyo la kisi retard. Abraham ti afandaka akokisi 10 ans eza nango normal parce que moi na 10 ans akokisi 12 ans eza nango normal akokisi 15 ans eza nango normal akokisi 17 ans eza nango normal akokisi 20 ans eza nango normal mbala mususu. Mais Abraham a comme na 40 ans et comme normal a mon cas normal oza anormal soko vandi esika oyo komo mo ezo retenir yo ezo réclamer yo bien aimé oza anormal yo komona ka normal. Et Bible lobi Abraham nzamba bengi na âge 75 ans abisi bima nanda kwa tata na bino bima na patrie na yo bima na mboka no kinisika na kolakisa yo nzamba no sa Abraham akambo oyo bandi ko perturber mémoire Abraham. Bible lobi nzamba ebisi na kosala yo ekolo munene na kosala yo nation oyo ya munene Abraham ali ko sa promesse pe bakisi ko banayete na kokomisa kombo na yo munene nazoyebisa moto moko saison oyo kombo na yo ekoma munene. Vous savez quoi, kombo est important. Quand on veut la kombo est important. Ya omona bato mingi nzambe si da ba kombo na ngo précédé sika ba koya kozala. Mais ba mo na sima. Pourquoi? Parce que kombo soki j'ai gangi bien aimé makamé so ya na pete. Tous un exemple ba te belé o ba kombo na ngo ganga ki na avant et ba vie na ba pe ndiko so forme ndenge kombo ganga ki. Je rendrai ton nom grand. Comme Abraham et singile za la monene. Mais promesse on ça mosa pas Abraham ils a lié na ma condition mo comme nzamba ti lié. Pour Abraham comme on ya monene, pour Abraham za papa bikolo nyes, pour Abraham za une grande nation et singena Abraham abanana ko bimanda kwa tata na bango oza wapi.
Ozana ndako nini? Batu mingi akabwana na mobile. Mobile bazaka na ye bakabwana. Esi la na ye bakabwana kala. Esi bakabwana bazaka susute. Physiquement, mais spirituellement, bando tuneza na mobile wana. Yaya, papa, mama, ndeko mo sipe mobile ba musoza ndako libala. Mais olota kaka bando tunayo, bozaka yena mobile bakabwana kala. Comme mobile wana atikala na yo, mais Abraham ba c'est bima. Vous pouvez sortir physiquement mais spirituellement. Ozana ndako ya terrage, ou la kisi retard, ozo waka retard na vie. Nangina ipsa parenthèse, nazo fona parenthèse mo nazo kanga. Bien aimé, sauf que oza conscient ou consciente que tata na bino, maman na bino azaka nganga. Azaka mutaba gregi, azaka ndoki boyeba na quartier, boyignora tombo azaka bana mikele lo comprendre ngo, bien aimé lokan Nzambe. Benga numéro est affiché na bande d'écran na yo. To sambela. Parce que batwana tango nyonso ozaki mwana occultiste, ozaki mwana ya nganga, ozaki mwana sorcier. Abla ya Bernadette metos balon on na voile tout en ninga bimi. Pourquoi? Parce que voile les bombiers, beauté les eaux bandingue singilité, make-up ou attaquer ko bandingue singilité. Ba fa jour attaquer moi bandingue singilité. Ba oui j'allais attaquer moi bandingue singilité. Mais toi on les voile ta copain que abimi kito quoi, surtout make-up bandingue fandaki. Akope mali les aki. Akope moi bimakite. Pourquoi? Parce que balongo les voiles. Motabimi alongwe Congo. Asene pe lokola Abraham, alongwe Brazza, alongwe Angola, alongwe Mamsou Mali, asene pe lokola Abraham. Abimi mais asale yakobima na Lot. Moto yazaki na kombo oyezo peki sa vie à bato. Bien aimé dans le Seigneur, na kata vie na obimi na nani. Nakata libuto no bimana nani. Natia si le compagnon spirituel magnifique va accompagner batango bimio kasoza yo moko motamboli na moto. Bato musuba otambola okansa za ye moko en réalité amona ke asa ye moko mais en vérité atambola na moto mo songolo pakala oya bimagi na ye a contrôler nyoso ye. Azo contrôler nyoso ye. Nakata serveur ya bondoki azomona jezo contrôler ki muto abimi ye moko ta abimi na esprit moko accompagner kaye abimi na mutakufa abimi na mutu songolo pakala basala cérémonie yango bima gloire à Dieu nazo te ya mokomso na province na Congo central nazo parler si en réalité l'homme c'est l'esprit na toucher ba premier maman moi na suka ibisinga i papa makambo zo bato zo pesa message zo pesa parole de connaissance zo pesa prophétie ezakinga. Tant mon bain n'a kofaki. Belle famille n'a kene ko sokolanga na kata mai na 0R. Bilamba nyos na lata. Kobana na elamba nyos kobana na elamba même fois même sous-vêtement ba boka wana mai ekenda. Esika ba biba batika nga kona na kata mai ba bimisinga na muta kofabi et tango zoloba mobali na ngai batika etilo na ndako na ngazalaka banda kofesa la 5 ans mais bato nyoso bayaka osambelaka bamonaka esprit mobali na katanda a sécurité kanga mama abima na vie ya mariage mabima ye moko tabima na moto akufa pour comment ko accompagner Lot azaki moto sengela bima na Abraham te bien aimé etier des ailes ko bo ma vie na yo ozobima na moto nini tango zotambola na bato nini Lot te mbabengi Abraham ndem babengi yo za Abraham obimi na Lot pourquoi conséquence zo mona te ozo tatone osimba boyango te ozongisa boyango te pourquoi? Parce que obimi na Lot ou la kisi voile ou voilé moyo mona malamu ezate bibi Abraham azotambola na Lot bazotambola ba berger Abraham pe à Lot babandi ko sala ou ezaki ba discussion ko soit les côtés entre bango na bango Abraham elle ko comprendre le comment ko gloire à Dieu ba oya Nzambe quel que soit abima ki na Lot mais Nzamba ko interpeller ke na ba ko bima yo moko akabulo Lot nazo sambela pona mo nyoso so na nga sikoyo Lot nyoso accompagner ka vie na yo azala tata abota yo azala mama abota yo ezala ndeko belle famille to nani oya mpesha ko mona
bien aimé Lot tu vois les sengeli lelo monsieur fongwama o kabona na ye nazo kabona Lot nyo sa famille tata na bino nazo kabona Lot nyo sa belle famille na yo nazo kabona Lot nyo sa famille maman na yo nazo kabona Lot nyo sa entourage pe ba ami ba connaissance ba camarade na yo ba collègue na même musala o baza ba Lot o baza ko empêcher au monate et ba Lot baza ba to ka ba empêcher bato tamaso kanisa na sabu pour ba ah papa tika bataki chasa baza ba ingra na na bishi yo baza ba ingra baza ba ndeko na yo yo po utaki chasa lokola bango nenge yo komaki na zina Amérique na Océanie na Europe nenge mo pe ba ko koma un jour combien de l'autre va empêcher bato bénédiction combien de l'autre va empêcher bato ba ça va famille na bango te ya yanga ki chasa ba ingra loko baza bo ba mona boy bien aimé aux anzambete youtube de simba via bato fono suki sango na yo moko zokota même amina oza na sushi même ya libota na ye oza na sushi même bande ko na ye oza même sushi ba leki na ye yo zo ko empêcher Lot tout ça na posa noté faut ça na mopanzi bible bi un jour Abraham a vu Lot et puis c'est Lot oza neve nanga ngai na yo to ko sona te ni ba serviteur na yo na ba serviteur na ba ko sona te siko lelo sala choix soko ponyo ke na gauche voilà ngana ke na direction musu na ke na droite soko ponyo ke na droite voilà ngana ke na gauche l'autre pona ah bien aimé zamba révélation sungaki Abraham akota na dimension bonzambe na ensemble la montomo ko nzamba me ma conscience na yo ame mona dimension bonzambe o comprendre ame mama toy na yo réflexion na dimension bonzambe o comment be écoute ya Saint-Esprit oyo ka kesenga na kabwana moto oyo Bibelobi Abraham ayebisi Lot a talimi sur mon pandi amoni mboko ba bengi na Sodome pe Gomorrhe ki toko na bo moto boyi Lot amoni ki toko na bo moto babi non na kele awa Bibelobi tant Lot akaboni kana Abraham amoni mboka onzamba yebisaki bene me obimana nani aussi longtemps so tambla na Lot o mona mboko onzamba yebisi ote mais pendant que kabwa na Lot o mona mboka o nzamba ibishio Abraham akabwa ni na Lot amoni mboka o nzamba ibisaki mboka o azaki na promesse nango mboka oyo nzamba ibisaki ka kokomisa moto monene ozana prophétie en Zambie kati na yo les hommes ndie ba prophétie en Zambie zo ki ne pas mama musuzu taxe ba sena nzambe zo finga ozoloba action Yesu wanga wa mikolo nyoso ye ayebi bomoi nanga atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyoso atana zali na papa nanga atana zali na mama nanga akolinganga te lokola Yesu wanga wa mikolo nyoso Yesu wanga wa mikolo nyoso ye ayebi bomoi nanga atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyoso atana zali na papa nanga atana zali na fiancé nanga akolinganga te lokola Yesu wanga wa mikolo nyoso. Seigneur Dieu de gloire et de grâce, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, nous sommes finalement reconnaissants. Voilà la raison pour laquelle nous te disons un grand merci. À toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité. Entre tes saintes mains, Seigneur, je recommande ce moment, Seigneur de gloire. Qu'il soit pour ta gloire, que la Bible me dit ceci, que tu as envoyé ta parole et la parole de Ekangola qui peut bixer qui bateau. Tika esprit comme la parole et bien ma parole ko bixer pe ko Kangola bateau na kombo na Yesu Christ de Nazareth ou azakolo pe mo bixer na biso de to sambe pe to lobi. Amen. Ok, shalom shalom peuple de Dieu. Shalom shalom batonis bozu di baku yakolandanga, c'est toujours moi votre humble serviteur, le missionnaire Kosi les jeunes lions. Moko ya batindami ya kolo o nzamba pesi mission pona côté ya sango malamu. Beme de le Seigneur nzamba lola a pambola ndeko nyonso oyo ozuli baku ya kolanda
mateya na temps oyo ezwami yo mamsusu na tongo mamsusu na poko zo dépendre na oyo ozuli mateya oyo. Merci na yepi ndeko zo partager déjà message o ndenge zo kota de zo partager nzamba lola a kanisa yo. Je suis fils de apôtre Dieu qui ça là ainsi que pasteur Jean Kokila bande ko centre missionnaire Antioche nzamba pamba la bino nzamba pamba la bino. Bien aimé na to partager likamoko souvent na makambo mukie mais ya mutuya ya mpika to lo bandelo likambo ya mukie mais ya mutuya et likambo na zolo beza pika ka question et mikona zaka na ba question o na zo tuna réponse et autres pas na yo tango zolanda prédication oyo question ngezali obima na nani, obima na nani. Quand je dis obima na nani na olobela te kobima ya ndenge oyo ko kanisa mais eza na kata matendo ko comprendre que obima na nani. Bato mingi ba vinda bango ebeba parce que ba bimaka na bato moko songolo pakala na ba voyage na bango na ba commerce na bango na makamu na bango na ba nini na bango obima na nani. Sans plus tarder tozwa Biblia oza mukana na Nzambe pour na to loba thème na biso. Tozana mukana na Genèse chapitre 12 verset 1er qui non na deuxième verset mais on continue dans l'itali parce que ça moulaye. Awa Bible bisi biso boye na bandi ko tanga Genèse chapitre 12 verset 1er jusqu'à deuxième verset mais on continue na yo. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je t'ai montré, je ferai de toi une grande nation et je bénirai ceux qui te béniront. Et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Continuer. Abraham partit comme l'Éternel l'avait dit et Lot, bien aimé, et Lot partit avec lui. Simba koto oto. Je suis à Bible no souné yango. Sur sa tablette lokola nga oko côté sika na couleur. Bible zo bisa biso li solo ya papa moko na kombo ya Abraham. Abraham azanani. Abraham azali na loba o ezali descendant to généalogie ya Abraham to bengi lo villa ya Abraham. Abraham aza koko ya Ekon bongo azamona ya Terash. Koko na eza Ekon, papa na komele laxi, papa na Terash. Abraham na koko na Terash aza plutôt Ekon eza moto oyo asela banzambe ya bapaya. Koko oyo azaki na bakisi, koko oyo azaki ndoki na terme ya lelo. Bongo tata na yepe également asela ki banzambe ya bapaya. Bible lobi nzambe ayebisi Abraham, bima na ndako tata na bino. Bima na ekolo na yo. Kende bima na peno kenisika na olakisa yo. Bien aimé mission ezaki un peu pertinente ya koloba la moto bima na ndako tata na bima na ekolo kenisika na olakisa yo. Bien aimé ce n'est pas eza facilité. Abraham ayoki makambo oyo. Oyo nzambe ayebisi. Nabaki Terash tata Abraham kombone lakisi retard. Abraham afana na ndako ya tata moko kombone lakisi retard. Nako profiter na fongola mo parenthèse na likambo itali ba kombo signification ba kombo tozala mozana ba signification munene. Abraham abimi na ndako ya tata oyo babengi na kombo ya Terash lakisi retard. Tant nzamba zobenga Abraham na ndako ya tata na ye ezeki déjà na âge ya 75 ans na yo. To sambela. Parce que Batwana tango nyonso ozaki mwana occultiste ozaki mwana ya nganga ozaki mwana sorcier abane ko tanga kombo na kata ba sanctuaire na bango pona ko dédier bino banzamba bapaya. Abraham, merci Seigneur Jésus-Christ, vexe moyi na kotanga ngo sima. Abraham afandi na ndako ya retard. Pour bénédiction, pour ma kamona lobby et kokisama fo Abraham banana ko bima. Ce qui Abraham a bimité nanda kwa tata na bango. Ce qui Abraham a longé na makambo longé na kolona été. Ce qui Abraham a longé na mboka nzamba oya bango zakité, bien Abraham a pamba maté.
Okoki kotuna question mo mamusu to abi ke Abraham alongo na ekolo na ezo compliqué yo. Tango nzamba yebisaka Abraham bima na ekolo na yo na patrie na yo. Cela veut dire bima na makambo oza lié na kati ekolo na bino. Batomi ba osambela masala ba pratique ba ekolo na bango. Moni biso na kotime na biso ezala kasoki mwana bota mi photo sala boye mais mon Christ. Batomi ba osambela ma vivaka kotime na bango. Kotime eza mabete. Kotime nyonso eza mabe mais tout ça na kotime ancestral antivalère na ba kotime eza normal parce que mukolo onga ikosi onke ko bala. Na kosela la coutume ya bato na okobala ba pesa yo beza coutume mais coutume ma bezali oyo ezake ndeti kaya ndeko moto zwaka avant obota il faut kende na cimetière ya chef coutumier liboso ya mboka na oza mabela mboka na 0 heure batango na mayo melaka on les a ba coutume ancestrale antivalère. Bien dans le Seigneur Abraham a eu promesse oyo et comme il a une bénédiction mais aki conditionné fois bima nanda kwa tata na ye na kota sikoyo na kati ya mateya to na tem on abi ozotambola na nani Bible lobi Abraham abimi na Sarah mwasi na ye na ba serviteur na ye azupe Lot neve na ye abimi na ye Abraham abimi na Lot ozaki neve na ye. Bien aimé, tant on zamba zobisa Abraham abina Abraham bima nanda kwa tata na yo ezaki Abraham yemoko. Mais Abraham a eu Lot abimi na ye. Batomi makamala bongo simbate parce que babana ba Lot. Oh Lot la qui si voile ou voilé. Comment ya Lot ça la signification? Et la qui si voile to voilé. Quand Abraham abimi na Lot, conséquence via Abraham makamala ko simbate pourquoi parce que babaka bima yemoko un a autant pas terrasse la qui si retard, deux abimi na moto komo, ne la qui si voile ou voilé. Tala Abraham mutazo tambola na ye obima na nani tango bima. Bien aimé dans le Seigneur, makambo na ba faux à la spirituelle, trop spirituel pour comprendre encore. So cet esprit cambio te o comprendre makambo na lo bate. Bien aimé ma mususu obima na ndako na bino bima na mboka uta. Ma musuza Brazzaville ou oza congolais ya ngambo, oza congolais ya Kinshasa, obima na Congo Brazza, obima na Congo Kinshasa, obima na Angola, oza angolais ou angolaise, oya na Europe, oya na Amérique, oya na Asie, mba musupo kita na Afrique. Obima na makanisi obima yo mo obima na Lot moko. Conséquence makambo nyoso kindo sala tilo ye bato sala ni. Misuba ya poto ya tourisme. Aya poto ye bato sala nini. Na muta bengisa regretaka na ye barate soko ya ko sala ni na Europe awa. Bien aimé, faut na été parce que abima na Lot oya voilé vi na ye moya monezate. Tala mukolo oyo mutabalaka. Si vous avez tapé votre comme très sensible à kolinga koyeba ezakata mobile azo na mwasi na ye voile munyo sanga yeba mwasi a mandenge ni parce que voile bazo mona na bango ke wana za lokola ya Chantal mais tozo mona ye bien vraiment te wana za lokola ya Bernadette mais tozo voile balonga na voile tout aninga bimi. Pourquoi? Parce que voile bombier beauté nezo mandenge singilité make-up attaquer ko mandenge singilité ba fa jour ba attaquer moi mandenge singilité ba oui j'allais ba attaquer moi mandenge singilité mais toi on lui voile mta comprendre que ah abimi kitoko quoi surtout make-up ndenge fandaki akope mali les aki akope moi bima kité. Pourquoi? Parce que ba longo les voile motabimi a longwe Congo a senepe le kola Abraham a longwe Brazza alongwe Angola, alongwe Mamsou Mali, asali pe lokola Abraham, abimi, mais asali erreur ya kobima na Lot, muto yazaki na kombo oyezo peki sa vie à bato. Bien aimé dans le Seigneur, na kata vie na obimi na nani. Azali moto te yawe, zambako sakate yawe.